Donc ngana oyeba ke bana nzambe boza na bokebi bazo kimisa bino bisika o Jésus Christ apia bino solution. Yeba ke bato lolenge bo baza bato mabe. Na bato ba mi benga ba prophète. Ba prophète papa. O ke lobi ke ngape Yesu alaksanga makambo. Comment ozana audacité ya ko benga collègue na yo bo sala ni musala moko. Musala ya passe yo to sala ka ko délivrer ba peuple de ko me ba na lola. Obenganga na za mutu akisi collègue na ngai na koyebisa na pasteur azon di matin que un homme de Dieu peut commander les anges. Pasteur oza bébé spirituel tala zwa bible na yo kanga yango ube yaka na église ngana te ya yo. Hi, this is Nathalie Makoma et suivez toujours www.congopromotv5.com avec Raph Ngindo, The Big Boss. Surtout na Raph Ngindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi. Raph Ngindo muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo Congo kande le ba wata mais pas na sikoyo ba tout bandini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Raph Ngindo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Raph Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindo. Ouais, balobi Raph Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindo, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tozali na Boston wana Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Shalom, shalom, peuple de partout, vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves, Ipan, tous, quand la fin de Dieu, des efforts, la fureur devant que la série continue toujours votre site qui vous aime beaucoup, Congo Promo TV avec les boss américains Raph Ngindo et Bossa Bosson. Merci à toi, Rescan, les super pro cameraman, ainsi que notre cordon qui est ce Piana. Donc là, je tiens à vous signaler que nous sommes déjà avec le prophète Ezekiel Matitika. Oui, il y a tant de rumeurs, il y a tant d'informations au dossier pour naïe. Quand tu es dans la régie, donc et pas arrêter quand il est pour cameraman mobile ya pembe à balancer juste témoignage avant de connaître témoigner pour la Mosakoli Nankolo Ezekiel Matitika avant tout zoyer intervention par rapport à la rumeur réseau bimaké Azali magicien Azali Mudabakisi et ça plus tarder tu es dans la régie c'est parti ici nous sommes en connexion avec toi merci Raïs Kangi. Bonjour papa. Ba ndeko bota bisoma ba komono izanani komba nanga mujinga Gisèle. Voilà, tout le monde a na etonga pa ya Mosakoli Nankolo Ezekiel Matitika. Alors nini nzambe na sali pona yo mokolo dimanche lelo. Kwa dimanche nzambe moko mutatsindika na ya poko zo lobiko na ngai. Ozakina bokono nini yo zu lobiko? Nazala kobela banasali kobela maladi ya liboma balobi osa liboma ka bongo l'année passée wana nde toye anga lobi nakeluka bisika lobiko eza na bika na ngai nde toye a 2 jours tokoti prophète te 3e jour yango na bondeli mpo na ngai nazoyokana bien. Est-ce que c'est vrai liboma na aussi livrement? Nano esili te po nazoyoka ka ndenge lolenge moto azala te. Mais quand même par rapport à liboso na siko changement ezali. Par rapport à ce que na yoki changement ezali. Alors toi bazolo ba ke nzambe ya Ezekiel azosala te prophète Ezekiel azosala te po na yo koloba nini na bandeko wana? Po na ngana koloba azosala po to landana ba prière. De la prière à péché à prière tout l'andana nous tango ekostila de to témoigner to le biki à sala. Merci maman. Merci. Merci. Voilà, tozana maman abotinde kona biso Gisèle. Alors donc toye ba maman ndenge ni bo découvrir que église oyo pour que boya na mona na yo ya mwasi basambela pona lelo azolobiko lelo na kati etonga. Église na sina yaki akosambela mokolo mususu. Nga moko mwana pe asa yaki asoki defa na ndenge na ye
bazaki oyebisa biso bikamwa ya prophète Ezekiel me tozalaki na kondima te me likambo oyo eyaki ngai nazalaki te ya liboma ya mwana na ngai bamari nde bazalaki bamonaki ndenge mwana azalaki osala baoyo babongiseli ngai biloko mwana azalaki otekeza kaka mari nde bato babombaki biloko oyo babombi yango ntina lelo ngai nayaki mokolo ya dimanche lendi nayaki awa nabengi prophète Ezekiel mwasi na ye andimi na telefone alobi nazoyebisa ye azoya me ayaki te mokolo ya mardi nayaki nakoti kaka na priere nasambeli nalobi lokola ye aye te ngai nakende kaka na kondima ke prophète Ezekiel asa atie mwana na ngai loboko azwi lobiko na ye nakei na ngai nakozela ye lisusu te nakamati nzela toke na frère moko aki otikanga ntina ndako lokola mwana azalaki osala nga baderangement mingi na nzela toke na frère wana akomisi nga ntina ndako esika nazali toye kobima kuna nafuteli ye mpe transport azongi na ye nga mpe natikali kotikala na nga natikali nazali kaka kosambela nalobi nga kokende na nga kuna nakende kaka dimanche mokolo ye akoya bamikolo nyonso oyo nga nakokende lisusu te lokola aza na barendez-vous na ye mosusu nde yango na ye lelo dimanche tokutani na ye namoni kaka changement ezali na ndenge mikolo nyonso ndenge mwana azalaki. Voilà, liboma ndo na biso Gisèle esali pendant combien de temps maladie bande otunisa ebandaki soki mardi passé sekoki 6 semaines nga nazalaki na nga te ebandaki bayebisaki ngai ebandaki mardi. Alors lelo bande comme ça zoloba prophète Ezekiel Matitika azana kisi azana magie. Est-ce que aux assis na makambo bande wazoloba to pozo douter nango par rapport ya ba sangama be ba rimer ezo bima pona nga nazo douter na makambo bazoloba nango ananga na ndimi yango te na lobi nzambe ya Ezekiel nde asali loboko na ye atie loboko na moni pe abiki alobi malobebele basololi na ye bato nyonso pe bayoki. Voilà, on va rappeler bande obata so kombo na yo et pour le bani na bande oni surtout bata la biso. Kombo na nga na zama mejite. Nakoyebisa mpe bato ke nga nakendaki bisika mosusu te nakendaki bipai wapi te nakendaki epanganga te nalobi tika nazela ntina mokolo ya dimanche mpo nayaki awa lendi nasambelaki nga moko bafrère mosusu bavandaki place oyo mibale nga moko na ye tozalaki place wana navandi ti naye kobima a 17h nasambelaki nga moko mardi na ye lisusu nakoti kaka na priere tosambeli ti priere esili tokamati nzela tokei kaka 18h 19h tokei kaka lisusu nde lelo nazongi lelo dimanche. Merci maman. Ah, merci papa. Naye awa nazaki na problème ya mwana abeli pendant 6 mois. C'est que pendant 6 mois na totamboli no bopito na ba église en tout cas solution ezalaki kate. Mais à partir ya ba photo nde molimo tindingaka na ya awa. Tant pe na ye na komi prophète azalaki te mwana pe akomaki oloba esu bien te azotambola pe esu te toyaki tomemaki epenza tokomi nabengi prophète aye nasombika mai ya 5000 francs kaka nasombika mai ameli prophète ayebisi etelema atelemi ayebisi etambola atamboli c'est qu'à partir ya wana vraiment guérison totale. Mina oloba nini na bandeko oyo bazoloba mosakoli azali na magie azali na kisi ekoyebisa bango nini oyo bazotala soneti moment bon oyo nga namoni eza magie te abondelika na kombo ya Yesu Kristo nde oyo nga nayebi abondelika na kombo ya Yesu abeleli Yesu esili na bato bazolobaka eza magie en tout cas eza bongo te ezaka nzambe nde aza awa prophète aza na nzambe ya tikotake. Merci mwana biki. Abiki totalement. Amen. Toujours de connaissance moi si maman comme nani? Comme la sœur Julia. Voilà, c'est voilà. Est-ce que nzambe vraiment il y a mosakoli na kolo Ezekiel asali pona yo lelo biki? Oui, nzambe asali pona ngai pona maladi nazaki na pendant 6 mois.
totamona hôpital nyonso toke pe na ba église solution ezate mais tant tokoti awa après avoir prié pour na pa prophète vraiment il est là ata fièvre na sala ate na biki vraiment maladie ni tout ça qui la maladie moko ya mulili ya famille tant prophète a prié na guéri. olobani na bandeko oyo bazali na bandako oyo bazili bakwa kokoma awa te mais bazali koluka pe solution lokola yo ndenge ozwi oyebisa bango nini naoyebisa bango baya alobi ko ezali prophète apriya na nkombo ya Jésus ayebi kaka Jésus soki baye bandimeli Jésus baobika. Merci. Merci mingi papa journaliste, vraiment nazana regret mingi na kati ya motema nanga pona ba oyo nyonso bazoloba mabe pona musali ya Nzambe. Ngai oyo nazo telema liboso na bino mona talisa bino ke ngai mutu ya liboso ya koyamba l'homme de Dieu na kati ya ndako na ngai. Koyamba ona yambi ngai puisque nandimaka mutu te soki nga na moni réalité za na kati ya mutu te. Nga na tali mutu akomi na ndako na ngai mutu na yambi na yebi na kati na eloko eza na kati na ye. Eloko oyo ezo salema na kati ya ministère ya prophète Ezekiel eza eloko moko eza réel. Soki ezala take mutu oyo azana kisi comment ça fait-il que aye ko sambela pona bana na ngai bazaki na blocage moko po bakende poto wana na poto na binwana mais mutu aye ko simba bana wana achak bangolo boko bana wana bazana Hollande ndantozo ebise bino. Pourquoi pas koloba mabe pona makambo Nzambe azo sala ya solo ngai nazana regret makasi parce que mutu oyo azoloba mabe oyo azoloba ke musali ya Nzambe azana bakisi ayebi papa na ye azana bakisi mais papa na ye nga na fandi na leka na ye chaque jour bakisi euti wapi tozana bango église moko parce que aye de lote soki ye azali ye ko otuni ye ayebi so kisi nini ye azana ngo na kati na ndako na ye. Bien aimé nazo yebisa bino ke makambo wana eza makambo ya lukuta eza lukuta bato bazoloba biloko ya bongo il faut bazala vraiment na conscience ke makambo bazoloba eza lukuta mais eloko moko nazo talisa bino eza bon yeba ke ezalaka vrai dollar na faux dollar yeba bien lisusu ezalaka bilification yo pasteur ozoloba mabe pona l'homme de Dieu yo c'est que yo ozoluka bato ozoluka ba am yepe azoluka ba am soko komi kolobela mabe pona musali mususu yeba bien ke bilification ezali yango wana nazo talisa bino ke l'homme de Dieu azana bakiste c'est Dieu lui-même Zambe alati nzoto ya moto azana kati ya kosala azana kati ya kobikisa bato biso monso tozo mona ngo na miso na biso soki balobi ezakisi wana eza lokuta ezakiste eza bato moko bazana haine tomoni ba makambo ebele ba passer mususu ba passer o bazolo ba bazana bakisi ba passer tomoni bango mais to landeli yango tomoni kete ba passer bazana bakiste eza Nzambe eza na kati ya ba passer ezo salem mais demo moko akoti na kati ya ba passer mususu bazo banda ko bebi sa réputation ya basali ya Nzambe aso yango nazo tali sebino kete prophète Ezekiel azana kisite prophète Ezekiel muntu abimisi moto na ndako nanga na moni na fukami Nzambe ye moko ngana yebaki Nzambe biente yende muntu ayeko sambela fongoli miso nga pe na vivre Jésus ngana mona Jésus te mais na mona ki Jésus na miso na ngai. Vous comprenez? Et là, on a dit c'est bien et réalité. Na moni Jésus te mena pour moi Jésus à travers yé. Ce qui est à la lukuta. Pourquoi pas Nzambe a memingati en enfer? Est-ce que un homme de Dieu, est-ce que Satan a comme en enfer puisque Satan a bomba kabatu en enfer makasi. Pourquoi pas ngai na ken enfer na eko mona na kati enfer makambo salma na kati enfer. Bien aimé na zotel c'est bien que Satan a comme mutu en enfer parce que eza bisika batu na bakota mais a bomba kabatu eloko wana. Muntu atalisa kabatu enfer ezaka Seigneur Jésus-Christ. Ye azana bakisi commence à finir na kota la kuna na kati enfer. Bazo ko sabino l'homme de Dieu azana nguya ya fort azana force ya Nzambe azana kati ya kosala tala batu lelo babikiao mutu aye boma mais mutu abiki sur place ba témoignage eza ebele ngai soki puisque ngai naza témoin o babengaka témoin oculaire soki bozolo ba témoin oculaire azate mais Jésus tango Nzambe tanga kokela mukili akokela mutu aye koyebisa boya tosala mutu lenga na biso bazalaki na banani c'est-à-dire ba témoin oculaire bazali et puis Jésus yé moko alobi que vous serez mes témoins yango nazo tali sebino ke réalité zalinga naza témoin oculaire
na makambo nyonso ezosalema na kati ya ministère ya Ezekiel nyonso nga nazondima eza ya solo bakosa bino te. Ezekiel aza na kisi te, Ezekiel aza na Nzambe maître suprême aza na kati na ye azobikisa bato. Nzambe abomoyi apambole bino. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour la continuité de votre grande émission que vous aimez beaucoup, la réalité chrétienne avec Yves Ipan. Donc, bonjour Moussa Kolakolo, Matiti Ezekiel. Bonjour papa Yves, les grands journalistes, bonjour. Voilà, et bonjour maman Julie. Bonjour papa. Voilà, bandeko la biso avant tout toujours information moko bandeko libanda moko bato benga biso et mon ba doute eza mo muke par rapport ya miracle zo salema ba délivrance zo salema kati tonga na mais to uto landa déjà témoignage bandeko ba témoigner makasi pona yo oyo nzamba zo sala à travers mateya na yo ba prière na yo. Alors to yeba déjà par rapport ya ba rumeur oyo nini do sala ke ba rumeur ebima que Mosena Nzambe miracle de Salema awe pa na yoza lokuta. Bon, et loka liboso na loba bana Nzambe nyonso ba Holanda biso vraiment papa journaliste eza occasion malamu ya transmettre message na bana Nzambe nyonso. Nga vraiment na tendance te ya koloba même misala yango moko mona na kapi ministère nangeza ka confirmer mingi pa Nzambe moko yana batu mususu bayeba ngate omona lai na butu aloti nga na ye na songe na ye na ebisi ke molika moza na yango sala be yeso apeso solution et puis tant la muka ebi prophète Ezekiel ta oluka prophète Ezekiel omona le bible comme mondemi donc Nzambe moko témoignaka sur ministère nanga mais lokola moi batu babenge belé batuni yango moni pe nazu droit de parole koyeba ko répondre batu nyonso bazo za mitungisa mais na yebisa na bana Nzambe bo mitungisa mate bo za na problème te ngai nazali prophète oyo na vie nanga na penser te que na ozala pe prophète na tikala pe ko penser te ko kozala koloba ete Nzambe salanga prophète non ye moko Yesu mutu abimela ngai nde na témoigner na ba chaîne misusu oyo bazo finga nga na za prophète bisika na leka pe ba chaîne nango lelo ba komo finga nga na za prophète likambute na bango lelo ba finga nga na za magicien to likambute to na bango bien nous sommes des chrétiens nyonso na osala po bana Nzambe ba kuna babika lelo bana Nzambe ba obike belé je vous dis ebele ba sidatique ezana batu bana poto ba tinda bandeko na bango ba ye na kini batu ba uti poto bazo ya po moi to filmer bango ezate bazo en coulisses ba ozo lobiko kana komba Jésus Christ mais lelo bazo benga nga na magicien mais na oloba boy eloko nyonso so ba obundisa ngo te zapi ya solo te même Jésus Christ na kata Bible ba benga Belzebul papa Belzebul elingi koloba mutu oyo aza mokonzi ya milimo mabe ça veut dire Belzebul eza plus que Satan ye moko mais ba benga Jésus Christ Nzambe nga na ndimela bongo nga so ba benga magicien ozomona ça veut dire na eloko solo ozana eloko solo alors nini zo tinda bato bakanisa ndengo wana na éviter selo yo moko ndezo mona makambango et nini zo tinda bango baloba ndengo wana nde bazo bimisaki ya oza magicien. Oui, eloko zo tinda bango eza nini ezali o babengaka le surnaturel. Le surnaturel ezani. Le surnaturel c'est un mot français. Cela veut dire makambo ezali likolo ya nature. Ezo lekela mayele ya bato. Yango ezo tinda bango babengaka magicien. Même apôtre Pierre ando sala ba miracle na elilingi. Ando imposé bato maboko te mais elilingi. Bible le biso kazo leka. Elilingi na ye ya ba apôtre. Bato a maladi bazo ko bika. Vous monde elilingi. Bazo bika donc eloko wana babengaka le surnaturel donc eza makamoko ezo lekela mutu comment mutu malade elilingi bikisier mutu te melilingi osomona donc esalama na Bible parce que eloko wana eza pe na bato babenga ba apôtre Paul so totangi on babenga ba apôtre Paul ba magicien osomona lelo so bato babenga ba magicien c'est parce que bazo mona degré ya manifestation ya miracle neni Yesu aosalela ngai osomona yango mona bato nde moni ba témoignage bolandi moi na ki liboma abika na bopete na lekise liboso donc na sali na ngai yote ke na pese mabele na pese mungoni te na poser maboko kana komba Jésus Christ abiki parce que mutu o aza charnel prophète aza charnel pasteur aza charnel journaliste aza charnel so atali bongo alobani ezakisi donc bango balingi totika bato bazalaka na bamalade bato bazalaka na badémon toteya lokola basango nde toza basala Nzambe solo et puis tozokisi information moko
pour papa Botio, maman Botio, il paraît que ce sont des grands batua gris batua kisi ya makasi, ce sont des nganga oyo ba pesa au pouvoir wana pour que les lots sala ba guérison na ba miracle tout ça là. Et vraiment papa journaliste na seki aux hommes à niveau il y a compréhension congolais. À part ça na bakisa mususu lo batindelanga na WhatsApp nanga so ta na Facebook nangai okomona ezana ba photo moko omoni ba grade oyo grade ya colonel ya limité FARDC ezana mwana nanga moko komone Jean de Dieu so batu balukie na Facebook bakobeta pasteur Jean de Dieu Basambi bamona ye aza pasteur ana Goma aya pe l'église nanga te ya un homme de Dieu prophète aussi ça me pas utiliser ka makasi mwana ne moko alaka na grade AC grade ya capitaine mais est-ce qu'il faut comme azaka na grade ya avant comme le major c'est lieutenant avec na grade de lieutenant il faut que abatie akoma plutôt grade de colonel siko ya zaka lieutenant donc esenga kike aya na église pasteur Basamba bondela pasteur Basamba bondela pona ye tanga bonde pona ndeko kona kei ba matie grade akomi colonel siko colonel ba pété wana bayaka nango so botali ngo bien eza ba pété mo eza lokola moi eloko mo balata ngo kolata siko tanga bayaki nango pasteur Jean de Dieu Basamba azwanga tion likola bible boy abando sambela pona ngo siko ba photographe bakanga kango ba photo eza quoi témoignage a bien quoi na Facebook a publié témoignage wana so tape le témoignage ngalo kwa naza amina na Facebook et puis naza amina collègue pasteur a identifier ngai ça veut dire photo na ye bima pe na ba photo nanga uzomona nde ezaka ipana ngai kaka les mêmes bateaux bazo bebisa on est à prophète Ézéchiel bateau balo mabe pona ngai onga na yebite ka bateau oyo bazo banga baze belé papa bazui photo nini wana photo na batinde na biko na prophète Ézéchiel to kangi ozamu tabakisi sinyo na bible nezani ngana seki ngat oh mais muto tininga message na yebite na répondre muto wana na Facebook na bime o photo tinde lingai oh yebite ke za ba pété colonel ya l'unité à FARDC la République démocratique du Congo ezana mwana moko ya amina nga pasenda koma kina expliquer les expliquer yo na bezana ngo ba pété c'est le côté ba tion na bible pour ba consacrer et lokola yo ye na teni na yo opesa na semble pour banda musala bien na tcheli ko la bible ba kangi photo ozomona ndenge pesa ki pona ba grade ya mutu wana donc ozomona niveau ya bassesse ya kondima ya ba chrétien donc ba chrétien so ba monika loko moko boy donc comme si que na comprendre na batumo bazaka wana pona ko détruire ba homme de Dieu donc ngana oyeba ke bana nzambe boza na bokebi bazokimisa bino bisika o Jésus Christ apia bino solution yeba ke batololenge bo baza batu mabe ezaka le même esprit salama na tango Jésus pe babenga magicien Belzebul po batu baya koyokela ite mais ya nzambe bayaki kaka même nyoso ba osala wana nana na problème te na lingi ba wana limbisi ba finga magicien mais na vie na ngai na yebi kaka bible moi si na ngai yo aza pembe na nga na yebi kaka bible na yebi kaka Jésus Christ et puis kisi na nga makasa za kazamba na kenami ko sambela na jeune 4 ndeti le 7 heures don na retraite à 4 jours na sala 4 jours à jeune na prier pour dimanche na bonde la pona bato mais ce que ta ba milaka ke sala mbabe ngana nani mutakisi moi si na ngai yo aza obetela bino na lala chaque 3 heures na lala no kite na bonde la ka pona bakabado mettons no yabe na bonde pona bato babiki balobeza kisi Osomon, donc papa, ils ont bon. Très bientôt là, peut-être aux maman pour qu'elle puisse témoigner. Ce qui a là, la papa, maman Julie, Azana Pemena Bisso. Mais avant tout, on a tous nous. Moi, histoire mon qui par rapport à papa, au babi Azanga, papa Botio. Alors, est-ce vrai papa Zanganga et puis papa Kolimi, wapi, yo povanimi, wapi pour que nous ne soyons pas ça la peine à moi idée au bovana dans mon quartier, mon bovana dans mon venir mon. Vraiment, papa Nangai, comme d'abord, papa Nangai, Zali, papa Matiti Kabelarme. Aza papa moko munene aza cuisinier. Yé musala sala c'est la cuisine européenne. Donc alamba na ba biloko ba formule biloko ya kolia. Aza grand cuisinier ba tebele ba yebi asala na banda ko ba konzebeli. O alambela ba biloko na fête ba invita kai. Donc musala oyo papa nanga tangisela biso eza cuisine. Maman nangai aza commerçant ateka ne ba biloko na ye ba ndunda ba nguba ba pilipili ya musala ba femme congolaise basala ya ngwana. Tout le monde, tu as mis dans la famille 7 personnes. Nga nazali 3e enfant. Liboso mi balé baza ba jeune bana basi. Nga naza mwana mobala liboso. Tout le monde. Papa nangai de 1. Et loko oyo ye ayebisa biso que na vie na biso to ki jamais ko tanda kwa nganga.
papa nanga abi eloko ya lobabi tokoki jamais kokota ndako nganga et puis tokoki jamais kosimba kisi na vie na biso parce que nzambe na likolo Yesu Kristo yinda batela biso. Imaginez vous nga avana comme prophète boy ngai boso papa nanga banda betanga pona oke l'église té on est rassemblé na catholique mais papa nanga zo betanga pona oke l'église té yebisanga so muto zo beta opo ke l'église donc ngai na oke na église té mais papa aboya bi qu'il faut que l'église catholique wana pour que zo kenda otanzo betanga ye avant ndimela Jésus Christ ando betanga ti et comment que nona bando ki sambela donc papa nanga vraiment so babi papa nanga za nganga za ndoki bon et ça vraiment na ko ba pirement mensonge batana balo ba bon conscience na bango yebi c'est ça lukuta papa nanga abotami na professeur Bandundu abotana professeur biso to za bayaka papa mutabandundu mama pe mutabandundu moi c'est nganda za muluba donc papa nanga abotami kuna tangu abando yekola cuisine na ye ayebi cuisine à partir ba belge mindele mo bakendaki na à partir mboka kuna nda yekola cuisine ko yekola ye kwa za ki courager aya na kini tango aya na kini aluki musala bandi cuisine kuna déjà na mboka atikala ko bala mama na biso asali musala ki cuisine ti azui makoki abengisi mama biso aya na kini aye avandi na mama na biso nde biso to bandi ko botama papa na biso atangisa biso na mbonga cuisine to tika jamais ko mona na singa ya rouge to tika jamais ko mona na livre mabe ni bougie ni poudre peut-être ça na mboka yo yebakate jamais. Un d'abord biso na bayaka eloko to bengaka secret za la biso te mutu nyonso ayebi muyaka bomba secret bata bomba secret peut-être que za ba Congo pas bayaka muyaka ayebi sa mutu vérité nde to zana biso na zana bakisi na biso mon frère na zala na bakisi papa na biso jamais histoire papa na ngana yebi on de A et à Z ti lelo ko to benga bomo na ye aleka a témoigner mais to za éprouver to kufeli nde to lobe azana matanga zoma ko tungana matanga na boye ko to kende po na répondre ba pe salinga passe mais à prochain numéro ba ko lekana mama nanga donc baza ba créer ba sambela nanga église ba ya prière ba tchaka bo frande papa nanga tchaka frande na lia kango afuta ka 10 minutes na lia kango siko nganga ke futa so 10 pas meke za liboma voilà tous en maman Julie tous en moi témoigner je pense que nengo vandaka na papa na biso Ezekiel Matiti Kalandaku est-ce que remarque déjà le comment m'a bien à Boutou nengo lali na papa au senti que moi et le comment m'a bien à Boutou est-ce que c'est arrivé déjà na mwana na le kwa mabete soki aye na musala na ya émission akokota ndaku abandi ko yamba bato akoki ko lala ba 3h comme sous azolala 5h kana tikala momona na ngai lokwa mabete na ndako ata wa mouvement mabe bato bazolela na ndana tikala momona ngote est-ce que so kombola tina sambetu na ba seigneur surtout luka partout moi ça ko sala est-ce que vous trouvez le comme bien na sambetu te loko mote ko bangisa yo tope et bangisa yo maintenant no betali solo te to bango lelo na tikala momona eloko ata mabete na tombola tina valise na ye na lukana ba poche à valise na tikala momona eloko ata moko ata bougie rouge na tikala momona ngote voilà lelo bazo juger magicien bazo benga endoki mutabakisi pona yo tango yo kiango isale onengeni e sala ka pasi fale mutu nzambe babenga ye ka bongo po aza ya nzambe soki azala ya nzambe te balinga babenga ye bongo te tango bato monde bamoni façon azosalela nzambe nde bakomi koloba bongo po babebisa oyo azosalela nzambe kasi ya continue kana osalela nzambe alanda bato mokili te. Voilà, est-ce que le péché arrive que prophétie et il peut pas na ningeya kaipa ya mosakoli na kolo matitika eya kanango namona makambo ebele kasi natikala omona likambo mabe pa na yete eya kanango na salela ka nzambe soki pasteur aza ya mabe balakisaka nga kasi pa na ye na tsenga nzamba alakisanga oyaza anatikala nzamba tikala olakisanga talakisaka nga aza ka musale na ye kasi na akanisaka ndenge bato bazoloba loba na yebi te mingi awa epa ya mosakoli na kolo eza visite na lola na lifelo est-ce que yo peso visita une fois déjà nzambe na yo amema déjà komona lifelo to pe lola asa amemanga na lifelo amemanga na lola azola alakisinga bato oyo basala mabe na mokili mingi baoyo bafingaka bapasteur mingi baoyo batiaka biloko ya mabe ya mokili nde bakokota mingi na lifelo kasi nzambe alakisanga
soki omoni mutu bapekisa eloko ya mabe azolinga koyoka te deja na lola kombo mutu nyonso aza mokili deja na lola ezali mutu nyonso oyo ayebi azala mwana azala mokolo kombo na ye eza na lola na kiti na ye eza deja na lola ka bapekisa bato bamoni ka eza mabe balingi komona bato bazoyebisa bango makambo ya solo baza bato mabe baza bato akisi basala ndenge bo bango bamoni. Voilà, très bientôt là pour une grande émission avec you. Tout solo la nobe momuke par rapport à ba ministère et puis ba mystique miracle et puis na visite na on a faire et puis lola ndinza mamonisa kio alors pour na bande ko tout bazota la yo o sa bango nini oyo surtout bazo pesa confiance et puis bazo senga mingi oleka pour la témoignage. Nkolomoko na lala na église na yebaka na nini prophète Ezekiel te. C'est wana mukolo ana akufaka na yeba te akufi na banda sala consécration ezala na ba 12h ngonga 12h tant na lali ba lakisanga se wana asimbi maboko na mutu azolela tant azolela bazolakisanga singa mulai ezolanda tant na tuni mutu ya memaki nga place wana azoyebisanga abanda asalela nzambe eza bien sûr kasi eloko ekomisi ekuna abandai na nzambe bien nasuka abandi kosuka mabe bakamadi batindikaki ye nzela mabe ya liboso akufi nano na biloko ya mabe na mutu banda atia bapante azotia biloko ya matoyi azotia bachenete biloko wana nde ekotisaka bajeune fille ebele na lifeli ntango akufi nango bakundaki ye nango kokende na ye nde babwaki ye na lifeli abanda salela nzambe abanda kokende na ye nzela bien kasi ka na ntango moke nde ekotisi ye na lifeli. Voilà. Merci maman Julie, donc tu peux maman Mouké maintenant pour une grande émission tout ça là vraiment pour par rapport à témoignage aux anango alors Mosakoli Nkolo babenga ngangati pour la nini babengo magicité pour la nini il y a cela 3 mois depuis l'église de M. Zali mais bateau biso tout le monde awa ils allaient le l'église déjà et aussi 2 ans 3 ans mais na 3 mois au réalisé que ça l'église a mené boyé bateau baye il y a plus de 100 personnes tout le monde déjà dans 3 mois. Alors, barobengo ngangate pour nani, barobengo magicité pour nani. Bon, ezaka ndo moni wana déjà 3 mois depuis que nous sommes là. Donc, monika ebela bato wana nde bazoya, c'est parce que pour miel nzinzi alanda bisika miel ezali bisika cycle ezali. Bisika vie ezali bisika bato bayaka. Ozomona. Dans moni temps bato baomona ba biloko wana nyonso bazobenga nganga mais bazobenga nga magicien ngai pona ngai na oyebisa bango boye ata bafingi nga ata balobi nyonso bayeba ke vérité zaka vérité bango baleka na ba média baloba nyonso bakoloba bapesa ba témoignage bakopesa ba témoignage donc eloko pesa langa moi passe ezani na bato bamibenga ba prophète papa oke lobi ke nga pe Yesu alakisanga makambo comment ozana audacité ya kobenga collègue na yo bosala ni musala moko musala ya passe yo to sala ka ko délivrer ba peuple de ko me ba na lola obenga ngana za mutu akisi collègue na ngai na ebité so ki sentiment peut-être qui influence on ne sait pas mais ngana oyebisa bango kana lingi bango nde ba benga bongo na lingi ba je les aime beaucoup et puis na continuer toujours ko linga bango donc même batunyo so balanda biso bana nzamba bazala ki pe séduit o peut-être miso ba ondimate na lingi pe bango la lingi bango na bandaka ko sambela pona bango. Donc, omoni o aza mwasi na ngai azana ba témoignage ebele ya moni sur l'enfer bomondenga a flashé muki o ya moni donc na o nzamba la kisakaye eza tellement ebele so na bina exposé o nzamba la kisakaye bato bayoki na o nzambe azo la kisana ngai na exposé na TV boy non na mo peut-être balukena na so kombo mususu wana ba benga susu nganga te bako benga ma plus que Lucifer. Donc ça passe papa. Voilà. Tu évites tout ça ndeni batu. Donc eux c'est bango balika ba passer à Lukuta. Les gens aiment des faux pasteurs. D'être biso beto même loba solo balingité. Donc c'est ça. Voilà, mais quelque part aussi ben on veut mso banga surtout dans les kambolobaki au kanga Jésus photo et puis na likambo ya ba ange ndenge au solo na ba ange ndenge au komandaka ba ange ndenge moi tout biso est-ce que na Bible pe tout le monde jamais
mosali nzambe moko commanda ba ange. Est-ce que il arriva déjà que ypo aussi au commanda ba ange ba yoki pe ba salelio et puis likambo ya ba photo. Des problèmes yangona to vandeli pena parce que bande bazo ko se déranger moi ma casse surtout ba chrétien pour likambo ya ba photo ko kanga Jésus photo ko kanga ba ange ba photo. Vraiment papa journaliste omoni Bible oyo ezana makambo ebele oyo lobeli biso ka Bible bozomona nga nazo fêter awa ezana makambo ebele oyo Bible lobeli biso bango so balobi que un homme de Dieu akoki ko commander ange te nga na pesa bango passage biblique. D'abord papa ba chrétien belé baza ba bébé spirituel zo kaka chrétien mi benga kinga na yebi Yesu nga na yebi Yesu yo zwa kaka akende atake vanda tana ndako ya ngangala la tapongi le bien na tongo boya. Et pourquoi boya? Parce que azo se sentir que non azane bébé ou bien soit ka chrétien ba chrétien ba banga même boutou bisika lumière exacto bien non kota lala wana libanda chrétien olingate mais mutaki sa rolinga. Pourquoi rolinga? Parce qu'il y a un niveau. Les chrétiens, la religion la plus faible au monde, c'est le christianisme. Et puis, c'est la religion la plus puissante au monde, c'est nous le christianisme. Mais, tout le monde banga, papa. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Il y a un monde qui a formé un pasteur belé, notre bango. Les anges sont réels, papa. Yo mona pi mutu lokola Jésus Christ nzamba keli biso. Abando kitaka pamba pamba pa na yo. Est-ce que président na biso a Congo, beba président so monde. Yo mona pamba pamba ka bayaka lokola ndeti nga prophète Ezekiel, mukemika yeko ta prophète Ezekiel. Soki peut-être avec prophète Ezekiel, ko bebi sa terrassé, président de la République a longwe kuna na ndako na bike prophète Ezekiel ko bebi sa terrassé. Est-ce que akosa lango? Jamais autinda nani. Akopesa mokonzi, akopesa akoluka gouverneur ya ville. Ndako yebisa ye gouverneur a fait ba bourgmestre nde ba koloba ba bourgmestre ba chef du quartier. C'est la même chose comme le royaume, le gouvernement de Dieu, le gouvernement du ciel aussi le gouvernement de la terre imite gouvernement ya lola parce que na tout le monde kana se de tout le monde ba soda na Jésus pe azana ba soda na ye ozomona. Donc tant tout le monde a mutoko la Jésus akozanga ba angelo jamais. Les anges sont bibliques ozomona. Bible les autres textes disent qu'il y a deux anges. Bible le dit qu'il y a deux anges. Oh Bible le dit toi na ange Gabriel, toi na ange Michael. Oh Bible le dit. Tout en autre avec ça déjà. Oui, il y a que deux anges. Si on a quatre Bible oyo. Et ça na ba ange mususu ndet awana Juge chapitre 6 verset 11. Mais ange oyo abimela ka Gédéon. Ouais qui compose un message par Gédéon pour délivrer le peuple Israël. En jouant la paix ça combo na été. Vous comprenez? La paix ça combo na été. L'ange vient, mais la paix ça combo na été. Vous comprenez? Mais Bible est un cas de deux anges. Mais pour ange va paix ça combo na été pourquoi? Bible dit kabiso bon pour le Saint-Esprit. Hier sur le temps on a kokende na le Saint-Esprit. Na koya souffre ma Saint-Esprit. Tant au Saint-Esprit koya et ko tel sabino makambo bino boyebite et puis on a la lobela binoti. Le Saint-Esprit hier tu as le temps de la fin au Saint-Esprit à Kiti, pendant qu'il le jour à Pentecôte, tu le lois Zaliawa, azo comme à révéler biso, tu as secret, on est ce bon maman à l'eau là. Il est parti au ciel. Est-ce que comment dans la Bible que non na l'eau les gens ba Kiti ya mutu na mutu na ba komba mutu na mutu. Ba comment te, mais lui il est parti là, il a vu ça. Dans la qui Saint-Esprit. Donc dans quatre Bible awa Bible autres il y a des anges qui combat ba comboter mais ba ange lorsque Saint-Esprit tant a révélé ba salina ya solo lelo Saint-Esprit a révélé ba ange parce que dans le monde ba ange tu as ba ange supérieur tu as ba ange inférieur ba ange supérieur et ça ba ange ba zakana ma papouté ba benga bango ba archange ba ange inférieur ça ba ange ba zakana ma papou ba ange on a ba dans deux classes tu as ba ange o ba benga bango ba séraphin na ba chérubin bango musala bango zanini ndeti ba séraphin baza ba ange ba bimaka réellement na ba pareil bango ba mona bango so ba to ba beti bien batali bien internet kakoyo bo mona eza na bato yo bakanga ba ange ba filma ba ange ba postango na ba internet na ebité so déjà mona image abongo na internet mais tu as vérifié tant que journaliste. Oui, étant que journaliste, so bo luki bo mona ba vidéo, ya ba pasteur moko aux États-Unis a filmé ange l'église na ye.
bacha caméra moko mosusu ezalaka caméra nini caché oyo etambolaka na ba oyo ezalaka na baprince ndeko moko auta église alingi baki batuti na mutuka ange aya longola ndeko wana tie mopanzi ndeko wana ayeba te loni elongola penepene epuis mutuka etuta ete mais caméra de filmage caméra caché wana efilma ekapta ange wana ndenge ayaka longola yango image wana je pense que toolakisa yango ya angelu boye wana esalama bato wana esalamela bango baposta yango na bainternet lelo nzambe akomi obimela ngai réel ntango alobake nzambe azobima tokange bafoto eza te ke non nzambe abimi plutôt ange abimi abi bokanga bafoto non biso tokanga na biso bafoto nde tofani no boye bakangi foto eloko eza te mais bovefie na foto boye tomoni un homme atelemaki nsima na biso alati robe apembe mais tozalaki na biso tozoyoka te yo mpo oyoka te mais nga peut-être nakosenti présence ya ange mais tosala émission bakangi photo ange wana bimi mais eza te atelemi biso tokangi te dans les villes bakangi photo eloko bimi na kati mais bato ebele mpe balobaka ndenge ezala bagene bino moso bokangi photo alobesi photographe bokei na labo sukolelanga makoto wana esimba te parce que ebima ndenge nini na bapareil photographique mosusu ebimaka te et puis aussi na bapareil téléphonique mosusu neti ebimaka te mais ebimaka ndenge nini na bapareil oyo bino mo bosaleli botini mutaka ekangela bino photo bato ebele batesta yango ete bafoto mingi ebima awa ya basurnaturel batesta yango bato ebele te ndenge ebimaka tokenda kokenda yango ntina labo balabo etala yango labo eyebaka oyo lumière ya faux bien ya vrai etesta yango même montage eyebaka mais batesta yango batali babino prophète tozanga moyen ya kodéfinir yango mais ça c'est vraiment incroyable c'est super surnaturel bango mo batamayeli na ba pareil to testa ba photo wana ba lumière wana balobi ke eza ya solo osomona papa journaliste babi ke eza ya solo donc lelo yana ba tuto bengisa ba photographe mususu baya na église bakanga ba photo kana biso te ba paya baya kamona yempa kangi photo akena ndako oh anotala ba photo mais oh eloko eutu wapi abika profite zeke na moni na tête na moni loboko muto bimi na moni lipeka muto moni ni kabo ya pamba boye muto nga telemi boye otala bino bayina ngona photo osomona amène moi la photo là voilà ndenge bazoya na photo totala ngo alors aussi ezalaka mingi na l'église bandeko mingi neti ya Shekina l'église de réveil mususu pene bimaka te kaka mpo na bino ndenge nini bimaka so tolandi na ba Shekina tolandi na l'église mususu tomonaka mais na l'église du réveil ya l'église na biso na ba cité on non tomona mambote mais ça le maka na bino neti bata Shekina na ebité ezaka poani bon na ko répondre bon na ko répondre un peu bato eza problème anine eza problème ya distinction au moins biso ngai nazali pasteur nzamba révéla ngai sur le ministère ya prophète Branham c'est un serviteur de Dieu. Il a prêché Jésus, il a défendu Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre. Ce botangi même la prédication a traduit comme babrochi. Bon mon agnon soitéa, il a que cité le nom de Jésus. En aucun endroit où il a adoré moi. Ce batbana ba citation na ba opesanga yango. En aucun endroit, il a que adoré Jésus, il a que glorifié Jésus. Ozomona. Donc tout ce qu'il a fait, c'est toujours Jésus. Ozomona. Moi je crois à son ministère que l'homme de Dieu. Lelo Nzambe asali ke makambo pe salama na tango prophète Branham. Lelo salama pe na tango na ngai. Ba ange bazo bima surnaturel ezobima. Donc ça que ceux qui ont dit melaka Nzambe ya Branham et ndé makamba boye salama na ba photo na yo. Te ezate ke po ndimela Nzambe Branham ezali promesse au Jésus apesa biso. Bato bayeba ngo te so batangi na Jean chapitre 14 verset 19. Yesu alobi ezala mokina tango ekoya mokile oyeba ngate lelo ezala batebele ba oyeba su Jésus te mais Bible lobi ke bana oya ngai ba osala nini bakoyeba nga bana ngo banani ce sont les pouces de Jésus-Christ épouse wana bakomona Jésus Bible lobi ke bakomona ngai omona nini omona lipeka obi omona elongi boyeba muto oyebe par quoi par les visages lelo ba chrétien bele yebisa bango attendre d'autres pas battre l'autre Jésus te c'est pratiquement impossible c'est un chrétien monument à mon Jésus te lelo biso tozu grâce ya komona Jésus même dans l'Ancien Testament so batangi na pesa bango pona ça bango que non un véritable pasteur abema batu na Bible so ba kezo na Exode chapitre 13 verset 21 ba komona Bible bi ke likunzi na moto dans l'Ancien Testament ba ndomenga le logos c'est alo c'est quoi alo c'est Elohim oyo na aramayen ba ndobenge Jéhovah pe Jéhovah ba ndako mama wana makambe belé toteya
osomona siko eloko wana bando tambola réel bible lobi ezo na butu ezo pela lokola moto bino bobenga colonne de feu na moi eza lokola nié colonne de nié sikoyo yebisanga sikoyo soki eloko wana ezalaka keno na tango wana ba pareil photo ezalaki ndenge bando pesa moto wana pe eloko wana c'était Dieu elo tambola bongo so sikoyo ba pareil photo ezalaki bakanga en photo be ba filmango na tuna elingo bimate na tunio elingo bimate po ezalaki ba question ezanga ba réponse ezanga oui osomona bana nzambe ba répondre biso pe kuna elingaki obima pourquoi parce que ezalaki réel boye donc Hébreu 13:8 Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, ya sala na tango ya ba Moïse, lelo pa sala na tango na biso. Voilà, tonito zo mamu kiva avant que tout ça na yo musaka na kolo Ezekiel Matitika et par rapport il y a commandement sur les anges. Déjà, mutaro ko commander ange ndenge nini pour que ange bazong sa ndenge nini pour que tout ça na yo émission mukula lelo. Bon, na koloba na beaucoup senanu, batu nyonso ba bandimaka te que un homme de Dieu peut commander les anges. Na koyebi sana pasteur wazon di matin que un homme de Dieu peut commander les anges. Pasteur, oza bébé spirituel. Tala, zoa Bible na yo kanga yango. Kendo teka ba journal. Tika côté à Jésus elonge évangile à Jésus za mystique. Na yebisio pardon que lou felu pamba vanda. Ou be yaka na église ngana te ya yo. Comment un homme de Dieu d'abord, un ange c'est qui? Un ange c'est un envoyé. Dans le but que tu as une catégorie d'ange, et un ange serviteur. Selon Psaume 34, ange gardien, d'être ange gardien. Ange va battre la caillou papa. C'est toi, tu as l'obligation de les commander. Si tu as protéger ma belle, tu as le droit à gagner là. Vous comprenez? Et puis, dans la Bible, tu as le commandant ange. C'était Gédéon. Si tu as Gédéon, dans le livre Juge, chapitre 6, dans le verset 13, ange a bimeli Gédéon. Avec na outi na présence nzambe na yeko annoncer faut délivrer peuple de Dieu. Gédéon yebisieni. Alors bi soto zali ange nzambe. Longa koto za na telema awa ko bougete. Zelanga tita on a ko zula yo ba nyama na ya to sala sacrifice ya hôtel. Pona kalezaki bando tumba ba nyama. Nde olongwe. Ange a déplacé à telemi koto Gédéon yebisaki. Gédéon ke azu sacrifice aye na papa. Bati kabiloba loba. Muto a commandant ange. Azaki na mai na makila lokola prophète Ézéchiel te. Donc commander ange ndeni. Ba tanga ka Bible bien, ba yebi Bible te. Voilà, ça c'est bien donc quand on m'a souka émission na biso. Alors na bandeko tout oyo bakanisa ki mabe, ba kombaki et pas wapi bandeko ba pesa information donc biso na bino to ebite nzambe de mutayebi o ya pesi biso pe malabo moi. Si c'est vrai Azali dans les bons, ceux qui passent dans les faux, nzambe comme tayebi alors on ne juge point tout ti gagne nzambe a jugeaka au lieu que biso batamokito juger. Alors lobani na bandeko surtout bakanisa ki OP baza sur une information au bandeko muso apesi pona bango pona yo alors oyebisa bango nini na koyebisa bana nzambe nyonso oyo bana nzambe tu bazo soutenir ngao bazo linganga na oyebisa bango boye bao bazo loba si mabe si le prophète Ézéchiel bokanga matoi bolanda bango te na bondeli bino na komba Jésus Christ bokanga matoi bolanda bango te nzambe nde muta sala ke bolanda ngai bokoya mbamona émission na ngai na yebisa bat nyonso et pas nzambe hasard ezalaka te so nzambe permetaki obanda obenga ngai tikalaka ko benga ngai bolanda nyonso ba yebisa bino te diable azo séduire bino alinga bebisa réputation na ngai ndenge abebisa ki réputation ya Seigneur Jésus Christ o azali nzambe na biso po Jésus pe babenga ki mokonza milimo mabe lelo pe babenga mokonza milimo mabe bino mo bosala conclusion nzamba pambola bino. Voilà, numéro de téléphone et puis mon beau la bande de biso et puis ceux qui savent comme d'habitude la prière pour que tout kabana yo mosakona kolo Ezekiel Matitika. Avant de passer le numéro de téléphone na kopesa na mbote na pasteur Otozanaye moi nangaza na Pretoria nazo formé le pasteur Jericho kuna na Pretoria nzamba pambola yo na pesi papa nanga pesa nga mingi ba conseil mingi ko benga pe ba conseil pasteur Josué na Norvège na pesi mbote na mama Godé kuna na Londres a soutenir le prophète Ézéchiel même ndenge bomoni moi chaussira bien on a lati c'est lui nzamba pambola ye na pesa mbote na mama Mireille o azana Canada o bientôt azoya nzamba pambola ye na sœur Gerda
nzamba pambola ye na baze belé bao na tangi bakombo te ba maman Julienne ba maman Pascaline nzamba pambola bango ba maman Annie ba maman Adèle nzamba pambola bango mingi ba maman Mami na États-Unis Rose vraiment baza ebelé bana nanga tout balinga ngai Zambe apambola bango ya mingi voilà numéro de téléphone ya téléphone ngai ezali 00243 81 61 96 772 Nasuka mibale ezali 00243 90 11 28 366. Voilà. To kolinga o mema bana nzambe na lusambo pour que to kabana yo et surtout ba o bazana ba problème ebele ya ndenge na ndenge telongo mema ba na lusambo bazwa solution par rapport ya ba problème na bango musakoli nko mutu nyonso o azolandanga na kosenga kaka bisiko zali yo zwa kaka loboko na yo tchana direction ya loboko na ngai soki osilisi na silisi prière oyo yo longola loboko no tiana mutema pendant 5 minutes oyo mo sentir zambe na lola nazoko senga na mutu nyonso oyo atie loboko na direction loboko na ngai quel que soit malade azana ngo problème azana yango na kombo na Yesu nguya ya Saint-Esprit ekota na loboko na nga ekota pe na loboko na bango au nom de Jésus au nom de Jésus Christ. Seigneur, bao baza maladi ba bika ba side limwa. Maladi nyoso ekende musika na kombo na Yesu. Bao ba viezo bonga te bonga na kombo na Yesu. Kristo nde na bondeli bongo. Amen. Zwa lo boko no siko tchana tolo tango tcha pendant 5 minutes oyoka obengo ko témoigner na rappeler ba numéro na rappeler zali 00243 81 61 96 772. Deuxième ezali 00243 90 11 28 366. Obenginga même na WhatsApp, même na normal, car les mêmes numéros na Royamba Bino. Voilà, donc merci, c'était là le prophète Ezekiel Matitika. Donc merci à toi aussi, Rescan, le Sipapo cameraman, ainsi que notre cordon qui est Sejipana. Et sans oublier les boss américains, Rafungundu, le boss, hein, donc un boss américain. Ceci, Nabanotu, on peut se confier une émission à Bissot, la Rété chrétienne. Donc merci, on se retrouve prochainement si de nous TV. Merci, bye bye. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Nguindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané, Pierre? Avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont, il faut sentir la caméra. Il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Nguindu, qui tombe la Pierre? Congo Promo. What a plus, what a the boss life. Kumili wananga pene Ralph Nguindu Congo Promo Ralph Nguindu Congo Promo Oh tous les wandana Oh la mielendana Ralph Nguindu Yosiko linga babiloko a boyer tozo sala émission et photo bimsa babiloko a boyer Ralph Nguindu Congo Promo Tanya Mabedi lelo akoli si musala mpe na moto na ye antidote de ba forme master na ngai Fonfonza Diore les jeunes entrepreneurs firme matoto a matoto Kadhafi Lubakie o Lubakie Roger Bajokoe o Bajokoe Tripoli e Dodembenza na Londres o Lui ke Mutambula na Londres o Dudumba na nzo na Bruxelles Léontine la miele o ya ya Dadi Mavungwa Vita Kalujie Officier Bang Pati Bilombo Pat Clean Karel Bilombo Fashion Nouvelle collection Fashion Karel Bilombo
kota vanga vanga nseleo oh tule wanana oh la miele nana 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 mwana wa kurolelo tanya double revolver linga yo na motema nanga présent homme na lilantidoto linginga na kota fulu fofoza dio linginga na bela lipoma souviens-toi presque lungungu amura bomwana sasa klete kabea kumili wananga pene tango na lelaka popisungu na suite Michel Mvula ngai na linga yo na motema nanga présent homme na lilantidoto linginga na kota fulu fofonza dioro linginga na bela lipoma souviens-toi presque lungungu amura bomwana sasa klete kabea kumbili wananga pene romi over style tango na lelaka popisungu na Suisse Michel Mbula